Salut, bienvenue dans votre émission Rendez-vous des stars à Wanakati à chaîne Abino, La Voix du Peuple. Maman Liv Lembe Kabila aye à Wanakati ya Goma. Nous vous signalons pour la 11e campagne médicale où ils ont toujours nakati ya ils ont un cadre ya mission humanitaire où ils sont à Wanakati ya Goma. Et il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées autour. Il y a une mission humanitaire, toujours une réaction et belé à niveau des réseaux sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette opportunité, cette privilège de recevoir celui qui est la chargée à communication et à Initiative Plus, Nakombo et Maman Angèle Kanam. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Il y a tout ce que vous avez donné comme question, tout ce que vous avez comme préoccupation. Nawe Tali Initiative Plus et puis Maman Livlimbe Kabila. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui vous aurez toutes les réponses qu'il faut avec Maman Angèle Kanam que je vais directement lui souhaiter la bienvenue dans cette émission. Bonjour Maman Angèle. Bonjour Vincent, merci beaucoup pour l'invitation. Félicitations pour la mosala, monene bozali kosala. Namoni pe to benga ki ondima ki koyamba invitation na biso positivement pour na ko accompagner biso na Goma ko sala musala oyo monene en faveur ya bana na biso oyo bazali ko souffrir na maladie o babengi hydrocéphalie, spina bifida na ba malformation mususu. Merci en tout cas et félicitations pour le travail au Bossali dans le cadre de la campagne médicale. Voilà. Merci beaucoup. Et déjà de votre côté, personnellement, bilan in Bossali jusque-là, dans la campagne, la 11e campagne au Nenge et Lekeli. Déjà au lobby bien 11e campagne, ça veut dire que tu as commis équipe et la médicale et la bisomoko initiative plus tu as commis aguerri comme on dit en français hein? Donc tu as eu moins expérience dans le cadre de l'activité oyo koloba été bilan est positif oyo tozela ki ekokisami parce que au départ ndenge to bandai ko bongisa nombre oyo bakanisa ki na oyo tosalela ki budget ezalaki nase ya oyo tosali sur le terrain. Donc sur le plan pratique nous sommes allés au-delà ya ba prévision na biso, quel que soit ba médecin, quel que soit biso moko initiative plus tokei vraiment au-delà parce que demande ezalaki très forte et bomonaki bato ba utaki bisika musika bato bauti kamituga bato ba donc este o mobimba soko zi carte ya Congo bandi nord ti okiti vers Bafizi. Il y a des gens qui ont entendu parler de cette campagne baye bazui basoin bana babiki bilan est positif soki tolingi to bakisa par rapport au bilan positif. Non seulement bato baye pe bazui basoin bana bayo ki bien bazozonga moko selon programme ya ba médecin kolongola bango na hôpital tozu pe une forte participation, une forte adhésion ya corps médical ya awa pour na ko soutenir biso yebi ko ça la campagne médicale wana. Il ne suffit pas seulement de venir et de faire, il faut beaucoup tabato na kati ya terrain bakolo mabele bayamba bino bandima bino parce que ceux qui bango baboy ko yamba biso moyen to ko kisamsala wana ezate ceux qui bango ba adhérer moyen to sala ngo malamu ezate. Donc il fallait hôpital localement ba médecin localement bandima évidemment expérience on a likolo ya neurochirurgie bazana ngote parce qu'il faut dire dans notre pays la neurochirurgie n'a pas encore atteint les nombres de médecins voulus. C'est ce qui fait que na ba place mosusu po azwa intervention à mutu il faut voyager kende kisasa il faut boye. Donc ndenge to kitaki bango pe bayambi biso bazaki pe na posa ya ko accéder na ba technique wana ya coopérer mutu bamona nanu te bayebi nanu te nini ne sale maka baye ba participer baye koli que c'est possible de le faire. Non seulement bato bazaki awa, nous avons eu des médecins congolais qui sont venus même de l'Ouganda. Il y a un médecin qui est venu de l'Ouganda Koutou. À un moment donné, les moyens de transport est comme moins difficile. Au Monica n'a pas exigence à Covid. Il était obligé de prendre une moto à un moment donné à Bengi, ba camarade naé à Walobi. Ce qui n'a comité, c'est que Balienga et Nazamba. Donc il fallait traverser même un parc à comité na Goma. Pourquoi pour manifester kaka adhésion c'est parmi aussi les faits ya kolobake bilan est positif. Bango baya kitozaki pe na équipe mosusu ya ba médecin ba uta ki Lubumbashi ba professeur d'université
batiki misala na bango babi non pona kosunga bana na biso ya Congo bayaki. Et il faut ajouter que ces médecins-là ne sont pas payés pour ce travail. Donc c'est vraiment une œuvre sociale où bango bandimi kotia loboko technicité na bango parce que yeba yo moko ndenge oza awa. Soki tozongi na Kinshasa kuna oyoki ata kosu mutu pasi po mona ba médecin wana il faut avoir rendez-vous. Rendez-vous ngo il faut foutre la ngona no fiche. Il faut foutre nini rencontre na médecin, il faut foutre bo examen. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Oyo bato oyo bakokaki kozwa opportunité on a été et donc ba médecin on a ba yambaka bato après avoir payé ba nani ba étape nyonso wana bandimi kotika eloko wana balobi non to ko accompagner au maman Olive parce que mosala zo sala non seulement ils ont songa peuple congolais ils ont bakisé la biso pe ba grâce parce que faire le bien o balobaka ko salisa mobola c'est prêter à Dieu. Donc, makambo bango basali et même les bango pe ba bénédiction. Donc, ce sont des gens qui ont accepté d'abandonner ba charge tout ça, ba ye, ba opérer, ba sali musala. Bino moko bozala ki wana parce que nga na yaki nzela mo na binote vous avez vécu ça et donc tout est bien fait. Tokumi ici vraiment Nzambe. Bilan eza positif. Bilan eza positif. Maman Angèle 11e campagne oyo initiative plus aussi organisée na Italie. Campagne médicale gratuite, mais pourquoi jusque-là qu'à 3 provinces? Je peux citer partie à Est, Lubumbashi na Kinshasa, alors que Banaba, Congo, peut baka onezali, na Mbanda, peut baka onezali, na Kisangani, autres. Baneko Belé, ba réagissait qui va le dire, pourquoi kaka, Chouana, Lubumbashi, Kinshasa, Est, alors qu'ils ont 11e campagne? Ok, il faut dire que Moussala, Oyo Yako soigné bateau, hein, Ola Lisa Montona Mesa, aussi Lisa, Abima na bloc opératoire, ce sont des grands risques aux initiatives plus à Zoaka. Ça veut dire qu'ils ont courage makasi pour osala biloko wana. Et donc avant de les faire, il faut s'assurer que nako kende ko boma bato abatuté. Et si ka nako kende nako sala pe nako zwa bilan ya malamu. Expérience à liboso to sali yango na Kinshasa. Na Kinshasa to bandaki na ba espagnol. On avait invité des médecins étrangers, des Babanda Moussala O. Je salue en passant maman Georgette Ondekane parce qu'elle travaillé mingi na ba cadre wana. Bayaka po na ba malformation, ba goitre, ba biloko ba nini ba malformation ba bilongi ba nini ba biloko belé hein to sala. Première fois, basali avec quelques Congolais, tout ça là on a clinique Ngaliema na Kinshasa, on avait fait, c'était parti pour une trentaine ou 50 personnes. Et l'équipe bien ici libakei. Deuxième fois, baé lisous, basali lisous, ils ont travaillé avec les Congolais. Troisième fois, maman Olive a l'obité, to kende, to délocalisé. Des places mosusu à solo li kaka na ba médecin. À l'époque c'était le docteur Kangoudia, le général Kangoudia oyo azali na présidence na clinique présidentielle à oyo akuna ye mutu azalaka coordonnateur. Alobi maman la ville oyo tokosala eloko ya munene eza Lubumbashi. C'est pas le choix de maman Olive, c'est le choix des médecins. Maman tokende Lubumbashi pourquoi? Parce que point. Bazopé sa problème, il y a plateau technique. Hein? Il faut place où bako travailler et ça la apte. Et ça la musala malam. On a bosani lokomoko. Oyo to salara na Kinshasa. Pour te révéler, bato ba utara bandundu. Bato ba utara ba Congo parce que nous on accompagne toujours. Ceux qui bosali na esika neti Goma awa. Il faut savoir que c'est pas les enfants de Goma seulement. To tindaka nanu ba information na ba zone de santé. Bato bazana ba problème wana baye. Donc so bo sali na Kinshasa il faut compter déjà les bas Congo. Le roi Kinshasa le roi centre kaka. Il faut compter les bas Congo dedans. Omoni Kango dia lobito kene na Lubumbashi. Pourquoi Lubumbashi? Parce que Lubumbashi to yamba bato. Ya Kasai ba Congolais mususu na Zambie ba katisa baya ba mususu ba uta ba Kalemi ba nini ba Kongolo baya. Donc na Lubumbashi c'était la plus grande. De toutes les campagnes au Tosala, Lubumbashi ndezalaka munene makasi parce que kuna Tosalaka au lieu de Tosalaka 30-40 jours, kuna Tosalaka presque 6 mois.
na 6 mois wana to soigna plus de 30 000 personnes baka nyonso ba prostate ba malformation 30 000 personnes plus de 30 000 personnes touchées ba appendicite ba maladie nyonso ba affection nyonso ezalaki touché ezalaki concerné et oyo marquaka biso kuna ezalaka plus ba goitre toujours bato bauta ba village bazoya et surtout les femmes goitre bimaka pour yango moko plus de 600 yango pende umisaka campagne wana parce que ezaka opération très délicat ezana awa na kingo donc il faut que veeti pota bomoni que c'est bon cicatriser nde bokei donc yango wana evandisa biso temps wana parce que fallait kolandela bakoya misusu nyonso ekendaki nango et donc Lubumbashi ekoya deuxième campagne mama zongi awa atuni lisusu ba médecin où est-ce qu'on peut aller wana sko docteur Jeff Talaja ya lobi mama baka ya mitu minene eza ebele côté ya Manyema bato mingi bazo benga ngo malédiction bazo ebate eza malade eza mingi wana kisimbi te wana eza maladie c'est l'hydrocéphalie eza ba malformation eyaka soit na kati ya zemi soit na kobota mai au lieu se répartir na nzoto mobimba banani ba vaisseau oyo ememaka mai na kati ya nzoto est bloqué mai etikali na mutu donc il faut kofungola nzela mai ekita na nzoto mobimba po mutu ekoma compressé te alobi mama ba biloko neze ebele toye kosala ngo ndenge nini toye kosala ngo sur 3 axes côté à ouest tosali na Kinshasa. L'ambition c'était d'atteindre au moins 300 enfants. Sud-est tosali yango na Lubumbashi. Côté à nord awa tosali yango na Kindu na Manyema. Tokokisa pe 300 wana toleka lisusu. Bana bazalaki ebele na Kindu toye kokende pourquoi parce qu'il y avait un hôpital oyo le premier ministre honoraire Matata Ponyo asala kuna l'a construit un très bel hôpital là-bas ezaki na plateau technique nango ya bien to sali ba intervention wana tango tokendeki ko sala ba intervention ya mitu ba médecin bango moko baye ko sala lisusu constat mususu ke bana ebele bazana ba pied beau oyebi ba pied beau e makolo oyo eza ebele kuna wana lisusu ezalaki ba neurochirurgien te fallait orthopédie tokei na département ya orthopédie na campus professeur Panda bato bayebi biloko na zolo bayebi très bien c'est lui le maître tobengi professeur Panda ye apesi programme et pas maman on peut faire ça bakita wana kutu mama yate basala pe 2 mois ye kutu ye moko professeur atikala 4 mois parce qu'en même temps zako sala ba opération wana en même temps zako enseigner na université ya Kindu baza ko sala na pratique na makambo nyonso kuna sur place toye ko silisa wana ya ba piebo wana to bandi ko préparer Kisangani to sali tout ça ba médecin ba kiti sur place ba sala ba réunion ba visiter ba hôpitaux parce que ezalaka boye bo kende po bolingi te il faut ko visiter nanu ko sala prospection bazongeli maman voilà alors bien est-ce que c'est possible moyennant c'est ça ya Kisangani to bandi ko préparer parce qu'il fallait beaucoup de moyens les moyens il faut mobiliser les partenaires to ekoko ya Covid-19 est bloqué makambo ebele et réduire ba moyens financiers lokola to site au programme qui ba médecin ba lobi na maman non to ko sala lisusu na Kisangani te parce que poto sala Kisangani faut to équiper nanu ba bisika oyo to ponaki et ko senga ba moyens de plus or to komi prêt to quitter lango na Goma à partir ya Goma ba malade na biso Kisangani ba ko kita ba malade mosusu ya awa bakoya kolanda biso yango moni lelo tokomi na Goma na Goma nanu tosala te donc eza projet oyo toza kosala ndenge Nzambe aza kopambola ndenge pe aza kofungola ba porte tozo continuer kaka pona kosalisa kaka
bandeko baza na pasi wana. Voilà, merci beaucoup pour la précision dans la détail wana. Kalami itawa botu la inauguration ya hôpital na Kinshasa kuna après 18 ans de pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une provocation ou une récupération politique au moment du Balinasa? Omoni ba réflexion oyo ya boye eza ko permettre le développement ya mboka te. Okoki kotonga hôpital na 2 jours te. Okoki pe kosala question na yo oyo opozanga lisusu yango. Émission moko to sala kana yo, tu as commencé à me chercher encore, je t'ai dit non, c'est pas encore le moment. To sala émission. Et cause la jamais interprété politiquement parce que maman Olive a salaka œuvre sociale, a salaka politique te. C'est pas la première fois qu'on qualifie d'action des actions politiques ainsi de suite. Parce que Mobali na évidemment un homme politique, il y a Trump à l'icolo, aza moto ya mukete, oyebiye. Alors tout ce que sa femme fait, on veut politiser yango. Libre cours na bao bakanisi bongo mais biso toza na kati ya programme ya musala. O inauguré hôpital après 18 ans, ça signifie quoi? Ça signifie totongi yango après 18 ans. Non, c'est un projet. Hôpital wana eza na kati ya cité. Parce qu'il faut qu'il y a une histoire liée à cet hôpital. C'est une cité que maman avait construite. Cité Maman Olive, eza na 150 villas. Bakabela bato ebele, ba inconnu. Ba oyo bino boyebi eza kaka sonzo. Na ba comédien. Parce que bino bolinga bato ba yebani. Oyo bino boyebi eza kaka sonzo. Na kati ya cité wana, mais il y a d'autres familles qui habitent là-bas. Tango maman sili si cité wana, alobi batonga na opesa bandako. Soki bazwi problème ya santé, bana na bango classe, bakosala ndenge nini. Tikana luka solution kaka moins espace etikali. Na coin moko ati école. Très bien. A sali école wana eza na section primaire, maternelle na secondaire. Bana batangaka kuna. Bana cité Maman Olive na bana ya environnement wana. Après avoir fait l'école à l'hôpital, toko sali la bango comme un centre de santé. Omoni maman sala ka babiloko na ndenge ya kolobaki na mibeti tolo na yebi non, elle consulte toujours les experts na matière wana. Abengi ba minganga boye bisanga nazali na nina sala ka moi centre ba conseiller balobi mama tala esika oyo nazolo baboye eza makambo ya après 18 ans te eza makambo ya dans les 18 ans. Dans les 18 ans voilà. À Touni, qu'est-ce que je peux faire bango ba ebisi omoni espace oyo. Zone de santé oyo eza na ba hôpitaux ya minene te. Batoneti nzela bandundu ba accident esalemaka. Le premier hôpital oyo eza na urgence. Il faut kitati na Marie Biamba. Au traverser bambouteillage moto ko kufa na nzela. Au lieu sala centre de santé, sala plutôt hôpital ya munene. Soki nzamba pamboli oza na moyen, sala kaka hôpital pour couvrir ba besoin ya côté oyo. Eza ONG Initiative Plus. Abandi koluka, atali na ba partenaire asengi, azui ba moi réponse positive, misale bandi. Hôpital ezalaka kaka mur te. Hôpital il faut équiper yango. Ko équiper hôpital po ezala na standing wana, ça demande des moyens. Okokende ko somba biloko à hôpital na wenza bayaka te. Il faut beaucoup commander biloko o eza ya mutu ya place ya bien. Et ça demande aussi des moyens. Donc toutes ces étapes-là nous ont pris autant de temps. Toujours que des malembe. Et qu'on coïncide que tosilisi makambo nyonso papa si alongwe na pouvoir. Toboya kofungola hôpital po tosalela ki yango pouvoir. Non. C'est une œuvre sociale, il faut efungwama. Et ça récupération politique te ngai nazali ko encourager yango parce que ceux qui ba association mususu ezali esali est-ce que bango peut to benga récupération politique? Je ne pense pas, c'est parce que c'est Maman Olive. Il ne faut pas interpréter comme ça. Et puis babilo ko ane ko décourager nango bisoté parce que objectif de total, qu'est-ce que nous visons, qu'est-ce que nous attendons?
Voilà. Alors tokei hôpital wana eza récupération politique te eza eloko moko te, c'est un projet qui a atteint Soukanango to fungoli. Maman Gel, on dit que derrière un grand homme se cache une femme, une grande dame. Karmapa a aussi mandi mon mot tout calamine tout ça la moi succès ça lui fait baisse nango ou avant de faire savoir biso était à l'hôpital à biso lelo pendant les 18 ans il y a mandat à Joseph Kabila ou azali bongo mobali il y a matriarche Lembe. La question que les gens se posent maintenant lelo balobi maman livre on lui voit présente na mambotali santé. Maintenant ba retourne la question contribution na ezalaki nini pendant les 18 ans mobali na ye étant premier conseiller dans le secteur de la santé pour que les lots to retrouver l'hôpital na l'état autorisé par exemple maman moi là sur tout la condition moi mabé hôpital mingi à l'état les lots na ba condition moi mabé n'engé karma pas si vous voyez dans ce moment maintenant ba tu vas retourner contribution à mon livre étant que premier conseiller à président Kabila il faut que pour avoir amélioré quand même secteur on a tous monde na souci mingi ya kosunga ba tu na état de santé ce qui to koloba contribution na déjà au biloko na zolo ba campagne. C'est une très grande contribution. Non, mon côté, à ta président, mon côté, à quoi aussi sa place, pas si tôt qu'on résoudre le problème d'une baguette magique. Tala, non, tala, ezali, basali cinquantenaire, yo kenda kunate, ba hôpitaux ezali, il faut aussi impliquer biso moko. Parce que les chefs de l'État ne gèrent pas les hôpitaux. Les chefs de l'État impulsent la politique. À Kitisi, est-ce que Bissoto Saleli Yango? Le lotoza na président Félix Tshisekedi. Batoboni bazaki kokumisa babandi kofingaye. Il ne faut pas komona kaka mabe. Il faut koyeba kota la bola mweza wapi. Chaque personne na mandat na ye azana mission oya kokokisa. Asali oya koki kosala atiki oya koya ko continuer mon côté a kosilisa nyonso mama e motoza ko déplorer yango biso nyonso mama Olive mosala na eza ko bongisa ba hôpital à l'état te mosala na eza ko silisa ba pasité conseil a kopesa mobali na ye azosala yango nazoloba bilan ya Joseph Kabila ata baboyi kotala yango bao bazolo bazalaki wapi 18 ans ngapi nazotuna bango bino pe bozalaki wapi pendant les 18 ans. Parce que ceux qui bazalaki na Congo bakotuna question anate. Nazo répéter yango pourquoi parce que ceux qui yo nanga tozalaki na kati ya Kinshasa, il fallait yeba ki ko uta ba Congo matadi. Ti yo koma Kinshasa, il fallait sala 1 mois na nzela. Ceux qui bango basala ki eloko te pendant 18 ans, lolenge nini moto akuti matadi na tongo na 15 heures akoti Kinshasa. A sauter wapi? Parce que moto ko sala makambo nyonso na mokolo moko te. Même à ta osali 100 ans, aussi les sagnons sautés. Chacun doit faire sa part. Osali o ezali par nayo, aussi ici motomosu soya sali par nae, asilisi motomosu soya sali par nae. Congo eza munene. Ko lukate basala o yo lingi po ndima. Parce que la plupart ya bato o yo solo la kana bango na kati ya ba émission na bino to yebi eza bato poto. La plupart, oui. Ceux qui ont sali pourcentage, 80%, ils ont bateau bazana poto, bazana réalité à fait sur terrain. J'aurais voulu, boz à la peine à ba question à bateau bazana 4 intérieur et mboka. Na tikali koye ba Congo oyo, presque à pied pour na Joseph Kabila. De Kisangani à Goma, à Tambola na nzela na avion te. De Goma jusqu'à Fizi. Nanzela na avion te. De Mbujima ya Kinshasa nanzela na avion te. Nani province ya Équateur na yebi yango na avion te nanzela. Ça il faut la mwana Équateur. Mwana ya Lisala, mwana ya Boende, mwana po yeba biloko wana. Il faut pas vendre na poto, aux internet gratuit. Au komi ko chatter non c'est mieux bande ko na biso to sedanaka na mayele po bino bo évoluer boya botia mayele wana na mboka nde to monaka ba Zambien ba Ivoirien ba Sénégalais bato biso to koma peuple o efinga kaka
natikala komona te ba Brazzaville ba finga mboka na bango, ce n'est pas pour autant que c'est les paradis là-bas. Biloko ebele za na ba problème, ce n'est pas ko finga ngonde ko bonga, c'est ko tia loboko. Mama zo tia loboko esika koki ko tia. Chef azalaki wana sali musala ndenge ya bongaki ko sala. Asali ebele. Bato oyo bazalaka na internet te bayebi yango. Parce que bango baza na village. Voilà, merci beaucoup maman. Je pense que belé. Je pense que mais si quoi bande comme sous lobby, on dirait Goma et ça maman livre ça la action partout. Et par remarque on dirait azarana moi Goma on va partie faible naïe. Alors par exemple, on a retrouvé Kazana orphelinat Munene, on a retrouvé plus de 350 enfants. Tout le monde va me souhaiter ça même témoignage qu'il y a 5 ans, qui se retrouve le haut 21 ans comme une université. Alors, il faut pas qu'on interprète Kabilo qu'on a sens négatif boy. Goma, Kobo Sanate, Tozonga na 98. De 98 jusqu'à 2002 ou 2003, je crois. Goma ezalaki na se ya bokonzi ya RCD. Goma ezalaki na kati ya rébellion. Bitumbe belé leka awa. Kobo sanangote. Bitumbe belé na est oyo. Bana ebele batikala na nzela. À l'époque, maman zaki nanu na zemi ya deuxième enfant na Laurent. Toya awa to sala tour. Ya bisika nyonso oyo ba réfugié bazalaka. Hôtel akasoko hôtel ba image na biso mususu komona mama zokota na kati ya ba case moko boye. Bandako moko mikuse. Akoti akiko vanda likolo libaya boye komi ko solola na bakoko bato ebele. Bazanga ka esika ko vanda ya kimia. Bitumba wana etia bana ebele na nzela. Kinshasa ebi bitumba te. Ba Kongo ebi bitumba te. Ouest wana ko banda ba Kongo ti oke Équateur. Batikala komona biloko o esalemi awate. Il y avait beaucoup d'enfants. C'est à cette occasion que maman avait décidé il faut tout ça la eloko pour na ko recueillir bana nyonso o. Parce qu'il faut que chaque idée est à origine nango. Ça n'a rien à voir avec le baké alingaka Goma koleka. Parce que les lots sont qui n'a ko informé que ils na ba orphelinat et belé na Kinshasa. Ils ont vivre na loboko maman au livre oye baté. Il faut que ne yo moko ça la banquette autour na bangonde baye bisayo. Ezali na Équateur na ba orphelinat pe na ba école les autres vivre chaque mois na loboko maman Olive. Il faut que ne autour na bango poyeba. Donc eza makambo ebele to sala kana kati ya mboka oyo mingi to lobela kango na média te. Il faut que yeba ke oyo bozo mona na média c'est juste une petite partie. Ya musala oyo to salaka. Une toute petite partie. Et belé ezalaka mingi na caméra te. Mingi ezalaka na caméra te. Donc ce n'est pas une affaire oh balingi Goma balingi non. Tolingi Congo Mobimba parce que c'est notre pays et c'est pas que nous. Et moi quand je parle j'insiste pour que bato mosusu basalango pe. Maman Olive a besoin de poste politique te baloba yango kutu na campagne wana Lubumbashi Eliezer Tambwe nande ko Sylvie Bongo batuna maman Olive mobali na komi ko préparer yo tellement campagne wana et sala ezaka na ampleur moko mosusu mobali na komi ko préparer yo pour na 2016 maman lobinga nazo sala musala nzamba pesa ngai bo luka candidat wana bokomona elelo eza président Fachi bato ebele balobaka ke tango Joseph Kabila kolongwa kopesa mwasi na ye mais eza mwasi na ye te donc eza nango politique te siko ya otokito tuna parce que eza langage oyo maman alobaka et comment moi slogan que statut na échanger mais motema na échanger te siko lonito tuna lelo pourquoi pas c'est des sources de motivation maman livre tant à sala nyonso oyo eza ranini qu'est-ce qui lui motive ce que lelo maman Angèle oza moto azaka mingi na maman livre so ko expliquer biso même dans quelques minutes c'est qui maman livre Lembe Kabila en termes de générosité parce que elle pouvait se dire que lelo mobala za sona musala te na épargner mbongo nanga pour l'avenir abana mais pendant que mobala za sona bokondité mais continue à être toujours ce qu'elle a été tant bazaki quand même c'est qui maman livre Lembe en termes de générosité. Na yebisa yo je l'ai dit dans plusieurs autres rencontres na ba médias autoza nango motema malamu bayekolaka yango te babota makanango
babotamaka nango. Tango botami nango obandi kosalela yango eza likambo ya kozala na mbongo ebele te to muke. Eza nde na kati na yo oza kosuporte te o mona mutu aza na nzala yo oza na 100 francs na maboko. Opesa ya somba ta mwa lipa muke alia. Mama Olive awa na Villa Goma nakoluka toyeba ata 2-3 personnes ya kala osala na bango pe émission. D'ailleurs osala na bango émission parce que bango bayeba mona ye. Nakoki ko résumer ete makambo ya azali kosala lelo asali yango na bokonzi te. Asala yango depuis kala za mwana muke na ndako ya mama na ye. Eza kutu loko moko bon to beta ngo lokola blague to sekaki jour wana mama ye moko se rappeler na leki na ya lobi mama o se rappeler mokolo mama beta kayo mama na bango azotambola moni blues na ye na mutu mobola moko azoleka nango na balabala abi blues oneti yanga mutu moko azaki na kati na mutuka na bango lobi c'est Olive qui a donné là-bas azonga na ndako beta mama. Mama bandi kolela yo ba blues oneze bele oletaka ngote ngai bato wana bazana pasi nazwaki na ngai pona moni biloko obwakisa na ke kopesa bango. Donc imagine toi za mwana muke na ndako mama na ye. Ce n'est pas la seule fois que maman na beta epona makambo wana parce que sa maman ne comprenait pas comment mwana ukosala biloko a bongo. Il y avait un indigent qui restait au bord de la route. Azako senga azako lumba solo. Maman zako yiba savon. Savon, linyuka, mafuta, biloko nyonso po muto sukola. Akamati muto ana sengi muto apusu. Batie likolo apusu apusi etina lak. Asungi muto ana sukola na savon. Ba mama moko ba mona ye bake ko funda ye pa mama na ye. Mwana na yo to moni azo sunga tata wana saliteza na balabala ke ko sunga ye kuna sukola. Azui dans savon na ndako. Maman ba bétaillé. C'est une femme qui a appris à faire le bien na bumwana. Tango abandi ko sala ba commerce na ye na Goma ao. Azaki ko sala banzungu chaque dimanche. Donc azako tinda tokoluka bato wana eza ba changeur de monnaie. Azako tinda mbongo na ye ba sombeli ba dollars ba changer ba francs ainsi de suite. Et à l'époque c'était les Zaïre. Bazo sala mbongo soka zui moi bénéfice na ye dimanche akolamba banzungu akenango na prison. Okay. Ya Goma ao parce que akola ao akokende nango na prison kuna poko tia biloko na prison bato bayebi ba réalité ya prison bayebi yango il faut nano futa na entrer à prison. Donc ba entrer wana ezalaka na ba makambo na bango ba droit d'entrée. Biloko na yo avant ekoma tina ba prisonnier ba kolo kuna il faut ba mekango nano. Donc ça veut dire que ozozo ba risque wana biloko yebi ke nazo ke ngo pesa mututel et ko komela ngo mobimba te mais okei na yo. Elle n'avait pas beaucoup de moyens. Elle n'était pas l'épouse de Joseph Kabila. Elle n'avait même pas rêvé qu'un jour gagne na robala Joseph Kabila. Non, mais elle a commencé à les faire. Lelo tozana maman Olive ngana poussa na pembeni na mingi vers 2007-2008 na découvrir mutunga pe na mi poser ba question wana mais au fur et à mesure tozana e na comprendre et loko wana lati pe bana na e pas plus tard qu'il y a 2-3 jours maman zobenga mwana na ye atu na ndenge nini santé mwana zoloba zela na kotisa banzungu na uti kolesa bakoko. Ngai na situki na bi mwana pe akoti na biloko oyo mama zotuna olambeli ki bango nini ona sala ki loso na sala ki nzungu madesu na sala ki na bashu na sala boye ba misuni tout ça tokei ko pesa bango kutu moko azosilikela papa moko tozaki na ye wana zoloba na ye yo misuni oliaka belebele na ndako boye ko lesa biso zo pesa nga muke boye. Tu vois mwana landi lokolo ya mama na ye. Donc on comprend directement qu'ils ont eloko eza eloko oyo na bokondi te po alakisa eloko moko boye tote non. Maman c'est quelqu'un qui ne supporte pas ayoka atanga na yaka na basango même 5-6 mama tela lobi mama na kufi tela za maladie tela za boye tela za boye yo yebi ke toti ko sala na boye na sana moyen te OK après benjo olobaki susu nini
Moutongo Zendin, yaka. Ça veut dire qu'elle ne supporte pas qu'au vanda, ce qu'a moni 100 francs, il faut essayer là. De ce que c'est au moni quoi vendre. Ce qui est là que ezali, tia kokaba. Tia kokaba, yo bon ko vivre parce que mission na biso ezosuka arate. Tozo continuer dans les Sud Kivu, tozo kende komona bandeko bazwaki ba makama ebele na ebité yango pe ba politiser. Mais c'est dans notre programme. Tozo kende komona bato. Okomona ndenge nini mama zalaka moko asili mbongo esili e biloko joso yaki nango esili atelemi. Po benga nanu kisasa kuna bakora vite biso te. Butu na nanu. Vraiment. Siko elo moko maman je langa ki opé sa précision de l'eau parce que bande omi bazota langa ba téléphone surtout langa et comment on a tout moment dérangé. Bo ça rani bo fonctionner nini na o Italie tali action na bino pour nous sunga parce qu'il y a des gens qui nous appellent nazana projet boye nazana munde ko langa moko azana Kinshasa zobela nazana mutu azana problème boye nazana boye bana langa place exacte c'est-à-dire comment vous faites Neni va barosa la preuve que va atteindre l'initiative plus pour bénéficier de la générosité à maman Olive Lemena ONG. Il y a Liboso Tozana ba bureau. Nous avons des bureaux à Kinshasa. Place Toyambara ba courrier nyonso. Nous avons notre site internet. Place P Bato Ebele à Libanda ba Komelaka. Général Rochela biso on a site pour Bato Ebele ba Komelaka biso. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas la prétention ya kosilisa passe nyonso. Au moni lelo, il faut na lobango plus que hier tango papa zaki na ngwende ya bokonzi ba demande eleki. Donc tozo ba demande koleka oyo tango tozaki na kiti ya bokonzi. Il faut na loba tozana makoki ya kosilisa passe nyonso te. Tosali oyo tokoki kosala. On n'a pas les moyens de soutenir tout le monde ou d'amener tout le monde dans ces amapeka na biso et ko sala mate. Wana eza bokonzi na Nzambe. Biso toza bato to sali o to ko sala. Moto nyonso soka leli, moto nyonso pe ozwa solution na kolela na ete. Totalaka niveau ya moto. Neti to uti awa ko sala campagne au médical. Avant to bima, tozaki na 2 cas. Il y a ba problème, il y a ba mikuwa. Et des cas oyo esengi mbongo ebele. Une jeune fille makolo etengama pendant longtemps. Donc depuis bon mois nazo solution te yake pas docteur azo moyen sala te. Madame ngai nalingi ko opérer mais pona opérer faut na somba quand même ba bibende ba nini tout ça ba matériel pona sala ngo mais moyen za te eloko wana pona sala lisango il faut autant d'argent. Azana mbongo wana te. Les médecins me contactent. Est-ce que tu ne peux pas m'aider moi na oyo azo déranger ngai mingi? État ya mwana ezandengeni. Azana ba parents te azana vu ya malamu te tout ça mais azana problème de santé. On a intervenu. Comme susu ya maman moko ya ba Congo. Maman wana problème na eza nini? Asala accident de circulation ça fait 2 ans et demi. Abukana bassin. Batinda ye akene na à l'extérieur qu'on se faire soigner. Mbongo ezate avanda. Siko kaka les mêmes groupes ya ba médecins wana ba ekoza opportunité ya équipe moko ezako ya kosala campagne. Omoni ba campagne oyo efungoli ba campagne mosusu. Ne toza boye na Kinshasa campagne moko ya orthopédie ezo salema. Ya gratuité wana bazo futa. Mais seulement ba facilité bato ba koki ko kende libanda te ba soigner bango ezo salema na monkoli. Maman ana azaki na posa ba soigner. C'est le docteur Panda. To sololi na ya lobi est-ce que moi ezali? Omoni totali c'est possible to sungi. Ça peut être aussi impossible. Parce que ezako senga mbongo. Mbongo mukete. Maman wana yo nanga to yebiete, na mwana wana yo nanga to yebiete, bokotika la pe komona jamais bango na TV. Mais bako sala soigner bako yoka bien bakozonga na banda kuna bango. Il y a toujours les possibilités d'aider quand on le peut. Ça c'est la question que les gens posent. Nasi na lobela yo makambo ya mbongo, nasi na lobela yo, nasi na répondre yo na makambo ya mbongo, mbongo ezalaka ebele te po sunga moto. Biso en tant que ONG, tozalaka na ba partenaire na biso. Mama salaka musala oyebimisaka mbongo ebeleza musala biloko akolia.
Vincent tolo naka tomate na yoka kutu na média ba journaliste invité pour baya ko couvrir juste les récoltes de tomates ba comment ko benga bango ba tomatier mais eza na mbongo bilanga eza na mbongo il faut bato bayeba bilanga eza na mbongo bibwele eza na mbongo mama aza na bangombe aza na ferme na ye abokolaka bangombe na Kinshasa kuna na Kingakati bangombe bazali bangulu bazali kutu biso tosala wenze na biso ya jeudi totekaka ngulu mbongo ezokota te bongo bénéfice nyonso tokolia ezokende ezofinanse mpe baactivité na biso mosusu toza na partenaire munene Joseph Kabila Kabange ye mutu atiaka biso loboko mutu aliboso avant tobima omoni bato ebele bayebi na bango mokonzi te parce que oyebi bafonction wana epermetaka mpenza mutu bayeba ye na bomoto na ye te bozomona ye kaka mokonzi à un moment donné il y a des gens même qui me disent ah chef azaka robot bosololaka na ye ase kaka kutu dernièrement nga nazaki na ndako na bango tolambi neshu c'est un homme normal motema malamu balobaka qui se ressemble et s'assemble tikana lobango Joseph Kabila ase kaka kosekisa bato koseka azako abetaka te bafunda ye ke abeta mama Olive tout ça jamais un homme doux et tendre un homme très bon kaka ndenge tomonaka mama Olive Joseph Kabila tomona ye kaka na tapis rouge ti boza omona ye kaka na tapis rouge azotambola tala kaka mwa photo moke oyo uti kobima awa baza na mama aza na ye boye nini elobami te nini elobami te c'est un homme normal ayokaka pe pasi ayokaka pe mawa c'est pas pour rien qu'il y a sala banzela wana ya Congo par route il faut tolobela ngo parce que les gens sont en train d'oublier quand vous parlez comme ça de 18 ans ngai nazoloba parce que nga naza reporter naza journaliste au-delà makambo tozo sala naza journaliste nayebi Congo na se nango na katikati babiloko ebele o esalema banzele ebele efungwama ba opportunité tala hotel awa toza wapi eza ndako ya bamindele eza congolais atongi yango pourquoi parce que kimi ezongi parce que banzele efungwami soki kimi eza te banzele efungwami te nanya kokende aluka ata karo ata bakive nanya koluka sala projet na tonga boye jamais hotel mosusu euti kosila awa toujours na bokonzi ya Joseph Kabila Kabange parce que ezalaki bloqué soki raisi Joseph te atia loboko po ba accompagner mwana mboka wana asilisa eloko na ye Congo eza nde munene po tosala ekoma neti ba États-Unis ba nini il faut moto na moto atia loboko makambo wana bozolo ba 18 ans soki 18 ans asalaki mabende faci akoti bokonzi te ozo comprendre nde tosali alternance wana te nde kimi eza nde toye awa pete parce que il y a quelque chose qui a été fait yango wana papa wana aza mutu malamu China Rambo chef nangai pesio mbote quelle lecture faites-vous quand les gens disent que l'action non sur mon livre mais ça va mbongo détourner na ba congolais zo rejoindre eza point de vue na bango peut-être nga peso ki nazaki côté bango bazali na rolo bandenge wana na tikeli bango point de vue na bango ba détourner mbongo te soki ba détourner mbongo ba pesa ba preuve et bibiloko wana eza ba accusation grave moto ko porter pe plainte il faut pas le dire au lobby yango epé s'il est commis à solo non il faut le dire et donner des preuves ba détourner wapi ba détourner combien na entreprise nini ba kei bazui na banque nini ba kei ba fungoli bazui il y a toujours des traces soki baza na ba preuve ba bimisa ba tikaka kolobela en mal biloko oyo ezali kosunga batika koloba en mal parce que tout ce que nous faisons nous ne le faisons qu'au pays Joseph Kabila mbongo na ye parce que azaki mokonzi afutamaka bien mokonzi azwaka ba moyen atikala kotonga ata ndako ya 2 mètres à l'étranger te mbongo me babimisa te oyebi biloko wana bopesa ba preuve bopesa toyebi mobutu azaki na bandako bapesa biso ba photo te
Côte d'Azur, ba biloko na ba pisika nyonso, ba Portugal. Mais ba pesa ba preuve na ba mikanda ke yango oyo ya ye. Ngai na yebi biloko ya Kabila kinga kati. Eza ya Kabila. Plateau de Kundelungu kuna azana ranch eza ya Kabila. Azana na nord na Okatanga kuna na Lubumbashi te. Azana ba biloko na ye eza na ba kombo. Eza biloko ebatami te. Kinga kati zitokota biso nyonso. Bato bakomi kokota ba ofuta entrée. Bato bazotala banyama. Investissement na ye yango wana. Rhinocéros wana za na kinga kati investissement Kabila. Lion wana za na kinga kati soki yo za na preuve bimisela ngai. Ngana o discuter te. Yelanga ka ba preuve na boyi na nga ba débat ya bilobela. Yelanga ba preuve parce que moi je te donne des preuves. Kinga kati c'est une preuve. Kundelungu c'est une preuve. Kashamata batol Lubumbashi ba yebi yango eza eloko ezali. Atiambongo na yewana et puis il emploie des Congolais. C'est plus de 1000, 2000, 3000 Congolais. Na ba Congo kuna. Baza ko exploiter, baza na élevage, baza na bilanga loso kundi oto zolia na Kisasa. Ezo utakunati. Bato nini bazo salango, bato nini bazo liango. Tolingi kaka to importa kabiloko nyonso. Bambisi basoso na Goma awa. Basali projet munene ya nini ya élevage ya basoso, bazo bimisa maki, bazo bimisa banini basoso ya kotambola, ya kokufa, bazo sala, bazo teka, banini comment on appelle les aliments pour bétail, babiloko ya engrais, bazo sala awa fabriquer localement. À investir mbongo na ye na Congo, libanda mboka te. C'est un Congolais qui aime son pays et qui fait tout dans son pays. Tala ndenge azawana. Omona yake poto combien de fois kotambola. Parce que moto soka zana mwa biloko na ye libanda bimaka pe akende otala biloko na ye. Mais okomona yake ba Congo ake koluka nini? Biloko neza kuna. Okomona yake Lubumbashi ko sala nini? Biloko neza kuna. Omona alongwe azaki na jele mtomoni akati si yake kinga kati. Ake osala mamakamu na ye. Investissement na ende place mbongo nezali. Eza libanda te. Eza na Congo ezolesa pe ba Congolais. Si quoi le Cambouis a action à Maman Lembe, d'autres gens disent que ils ont juste fait gars miette. Donc c'est-à-dire pendant les 18 ans au Bazangi na pouvoir congolais à Vincent Kolongo la 18 ans te na monoko. Pendant 18 ans Congo est un pays tellement riche et Congolais dans la poste ya badlo ya Maman Lembe te pas vivre. Bazo pesa ba miette faut pas mouiller. Te tala. Les likambo congolais c'est à travers le monde entier. C'est pas Maman Olive qui a créé la générosité. C'est pas Maman Olive qui a te nazolo bate nazolo parce que bozolo par rapport à action à Maman Olive. Yango nazo répondre yotika na continuer nazo banda idée na ngai. Oyebi ko sunga bato wana parce que c'est quoi on veut se moquer du pauvre. Il faut pas dire des choses comme ça. Même Jésus a sunga babola. Oyebi ya zanzambe tango akitaki asunga pe bato apasi. Alesa bango pe lipa, alesa bango pe mbisi. Tu comprends? Lelo na monde entier na ebisaka yo. Au niveau des Nations Unies, ba créer FAO pourquoi? Ba créer FAO pourquoi? C'est pour na kosunga bao bazana ba moyen te. Ça veut dire à travers le monde bato bazanga baza partout. Et les bienfaiteurs baza payés partout parce que ça motema o nzambe na pesaka ezali kambote ya politique. C'est Dieu qui pousse les hommes à faire les biens aux autres. Au moneza nango politique te ezali kambo bonzambe parce que kokuta likambo na kati église. Toutes nos églises bazana ba département où ils s'occupent na social. Tozana babola na biso église, tout ça la ndenge nini. Est-ce que c'est se moquer d'eux? Parce qu'ils ont été créés comme ça, nzambe muto sala ke bango situation na bango ezala boye. Okokuta jamais bato nyonso bakokani. Partout au monde, ezala na ba strat, ba oyo, ba oyo, ba oyo. Si ko pour te vivre bien, il faut ça la kaboyete, bon partager kabo kabolaka. On se moque des personnes et puis ezala malamu te kokanisa bongo.
eza malamu te. Et kozala jamais kosila na Jésus lobaki vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc jusqu'à la fin ba pauvre ba ozalaka. Ba pauvre wana baza wana te po botika bango bonyata bango ba kufa te. Il faut ko sunga bango. Et donc ceux qui moto asungi bango se moquer na bango te. A se moquer na bango te. Il faut pas ko loba ndenge bwana te. C'est pour la première fois na Congo to vivre et logo tozomona lelo ou tozomona tozaki na première dame. Donc, Azal sous mon mobile, il a son abondité, puis tout le monde a première dame sous. C'est-à-dire, depuis qu'on est banana, tout le monde a été au temps sous maman, Bobi la dawa côté on a. Donc, c'est pour la première fois, il s'en a mambo en abicho. Mais, Batouming Balobi, c'est comme si maman Olive, Aline Gauthier et la maman Denise Chant libre était. Pourquoi pas, maman Olive, à quoi s'effacer un peu moins mouqué. C'est comme si à tout moment, maman Olive va toujours être présente dans l'action. Est-ce que ça va est discrètement? Tout le monde a des fois la caméra, maman Denise peut champ libre à fonctionner calmement. Tout le monde peut Mikolo à tout moment de ça l'action. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Nauti koyebisa yo keza na makambo ebele o caméra e monaka te. Nauti koyebisa yo yango. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Notre pays a besoin ya maboko ya bato nyonso pour etelema. Mboka na biso eza na ba problème. Ozolo baba makambo ba mama e mo ba makambo bo. Il y a beaucoup de problèmes que aucun président seul ne saura résoudre. Et puis ce n'est même pas le travail de la première dame ya ko résoudre. Toza ko accompagner Omoni, toza ko accompagner. Congo eza munene. Soki yo lobi maman Olive ko sala lisusu te maman Denise asala ye moko. Est-ce qu'il y a sa Congo? Déjà biso tengo to sali 18 ans, to sili si Congo te. Sikoyo, ya ko sili sango, c'est bon ndenge bazali toza ko tia na loboko ya tie koto yo biso to tie koto parce que ça profite aux Congolais. Motote, est-ce que maman Denise n'est pas bimi wana asali pour la famille nyakero batombwama? Famille na bazui combien na mbongo ya tiki na ba Congo? Ah maman Olive asali, ah famille na bazui combien? Ce sont les Congolais qui profitent. Il ne faut pas qu'on réfléchisse na forme wana. Toza koyekola c'est une nouvelle école hein, l'alternance politique, un chef de l'État ancien en vie, lobi pe tokozala na 2 chefs d'État anciens, 3, 4, 5. Mais Batoana, il faut pas ça la kanamboka, il faut pas les décourager. Il faut pas décourager Moussala et Salima. Parce que Moussala wana izoko salema pona moto moko ya wapiso wapité, izo salema en faveur des citoyens congolais. Il faut que mituna. Tango maman Olive Sali apesi nani? Nani ndalié? Tango maman Denise Sali apesi nani? Nani ndalié? Si ko maman Olive tika kolesa bango lisusu te. Maman Denise. Non, au moni soki to tie caméra, eza ba activité o ezalaka soutenu na ba partenaire. Tala même ba FAO ba nini. Ezala na ba activité o soki ba partenaire ba tie maboko. Il faut ba mona résultat ya musala. Au moni. Il faut ba mona résultat ya musala. Ezalaka kaka pamba te. Souvent quand nous faisons de la caméra, c'est d'une manière pédagogique. Soki to tie caméra par exemple na bilanga. Neti ya babilanga wana Kingakati. Kingakati, vous n'avez jamais tout vu, on n'a jamais tout montré. To la kisi kaka partie ya bilanga, eza pédagogique. C'est pour rappeler aux gens, tout ça la bilanga. Il n'y a pas une plus grande richesse au côté le Misa Congo koleka musala ya mabele. Soki ngai nakoki kosala yango yo pe okosala yango. Soki ngai maman Olive na kozwa Congo na sala yo pe okosala yango. Eza na cadre wana. Eza na cadre te que maman Denise bon siko au reportage à maman Olive eleki ya maman Denise eleki te. Il faut eleka. Ça veut dire on est en train de travailler. Mboka soki eza na ba problème po etombwa ma il faut batonyo so basala. Batonyo so basala. Tango maman Denise barozala couple ancien président, il faut ba continuer pe ko sala. Oyo mosusu pe kozala wana e ko pesa ye makasi parce que ba espace ya makambo ko sala kozala ko diminuer. Omoni ba passe eza ko diminuer ba grand problème, ba grand dossier. Et ça s'estomper petit à petit. Moto moko te azana na baguette magique, aye kaka boye, allez pa ba congolais nyonso bazui fufu. Pa ba hôpitaux nyonso échanger, pa ba nzela e botami, pa ezate, c'est faux.
Même ata tolobi yango na ba meeting politique ekosalema jamais parce que Congo eza munene moto na moto asala musala na ye. Il s'est murmuré sur la toile que Maman Olive Lembe, il y a des arrestations au moment où nous parlons au niveau aéroport Yanjili parce que Maman Olive Lembe a qui empêché à accéder dans le salon et à mesana ko kota sora linga voyager. Bon, je ne veux pas alimenter la rumeur. Hein. Au moins, il y a une erreur. Toza na kati ya nouvelle école et alternance. Et zo comme bato mususu bazo e baté. Ce qui Maman Olive est-ce qu'il faut na telema to na tika la kovanda. Azali susu moi ça mon quantité. Est-ce qu'il faut na pese mbote ndengeni. Na ça c'est une école. Hein, bato nyonso bazo e baté na sala ndenge nini. Mais moi j'aime bien la simplicité à couple Kabila parce que bango ba comprenaka. Ba comprenaka na bango ba empêcha qui était. On nous a informé que le salon est fermé pour travaux. Pour nga na koma ki avant. Te kozwa nini? Bon, ceux qui ba kosa ki nga na ebite, il faut to vérifier. Mais oyo nga na yebi na koma ki avant, ba ebisi biso que madame s'il vous plaît, il y a des travaux qui sont faits ici. Ceux qui bokoki kokende et si kawana ya commercial maman leka parce que maman peut vendre na été koma ki déjà bato baza ozela, il fallait to leka kaka tomati directement en avion et c'est ce qui s'est passé. Il y a pas on apprend qu'il y a des arrestations. Ouais, il faut vérifier nazo mona ba article habité au lieu tout nanga question quoi obengata cousin na mo quoi ça à côté aéroport to camarade otuna peut-être aux avoir réponse plus vite que moi mais na sali nanga nanu banquette teto na luki nanga ba information tellement on est très occupé na habité il faut retourner. Maman Gel, il y a aussi des Maramsou, le nom de la JO, on a vu que peut-être aux assos, l'obité n'a posé ma question sur technique, il y a une air dans la sécurité, mais Marimé en dessous sur il est basé que Maman Olive Lembe, Azarana, entreprise, et Bélo Azar actionnaire, oh les deux ont foutu à taxe, ils ont côté, ils ont contribué, Nambo en a dit sur les à la défense. Bazolo sans preuve. Au moins, l'union soana eza koluka ko diaboliser moto azosala bolamo et ce n'est pas bien. Mingi bazolo bela égal. Namona ki ba publier, mais je n'ai pas vu bato oyo baza habilité ya ko kende kozwa mbongo ya impôt balo ba dénoncer tout ba publier yango. Eza biso bato. Hein? Oyo walingi kaka ko diaboliser, ko lakisa mabe tout ça. Ce qui est na misala oyo et respectaka ba règle na ba loi na monité koleka Maman Olive na Joseph Kabila parce que nga nazo travailler na maman pour toute chose ndenge na ebiso atato sa la campagne to lukaka nanu to yeba asali activité moko te oyo afuti importé kinga kati eza ferme espoir bokende parce que oliebi il ne suffit pas de parler, d'intoxiquer, de commencer à diaboliser quelqu'un qui fait le bien. C'est pas bien. Donnez les preuves. Biloko nyonso wana, est-ce que ça n'a pas preuve? Na mona kutu ba bimisa ba photo ba conteneur na ba Congo. C'est pas Joseph Kabila na bateau mozo qui t'a bien négocier pour libérer. Est-ce que c'est là qu'on négocie? Non, tala soko ça au moni soko ça censé on ne négocie pas la sortie des conteneurs sur les bateaux. C'est dans les bureaux, il y a ba Ofida, il y a ba nini, ba contribution. C'est là où on paye les impôts, là où on paye la douane. C'est là que ça se négocie. Et pour ton information, égal à importaka biloko na maïté. Biloko na ye yaka na maïté. Biloko na ye yaka na cargo, na avion. Donc c'est pas bien de mentir. Eza malamu te parce que bazolo bango pour le bien de qui yebisangai soki égal aza na ba problème wana ya solo to soki tokangi yango combien de Congolais entrent en chômage? Est-ce que c'est pour autant que Olive akokufa nzala na ndako na ye? Jamais. On veut du mal à soi-même. Ce n'est pas à elle. C'est contre biso moko. Parce que bango na ebiso bazo travailler na mboka ba futaka impôt ba respectaka loi ya mboka du début à la fin. Denge ye moko Joseph Kabila respecta constitution du début à la fin quel que soit oyo babanda koloba contre ye. Bato nyonso baloba moto moko te aya na preuve.
nyonso ezalaka kaka toyoki balobi mais jamais mukanda, jamais preuve. Ba preuve ezalaka te. Je préfère ba preuve ezala poto discuter bien. Ceux qui ba preuve ezate pardon. Et dans tout ce que vous faites, dans cette initiative plus, forme et campagne déjà beaucoup préparé, libre, baza na liberté à réfléchir ndenge wana et tokotala na 2023 parce que de toutes les façons toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit hein, eza batouté hein. Beaucoup zala na posa mutotela zala. Moïse Katumbi azaki na posa pe aleka président de la République. Martin Fayulu azaki pe na posa aleka président de la République. Puis nani oyo Tchani, comment c'est il y a un candidat Tchani azaki pe na posa aleka candidat aleka président de la République. Viens na biso à Kinshasa. Hein? Comment il s'appelle encore? Ali Mbisangai hein? Martin T. Oyo azaki na problème ya ndako nango ekasanji. Mokia limbisanga vie na bosaki kombo na Mokia pe Gabriel Mokia azaki pe posa za la président de la République mais c'est Fachi Kabila alukaki dauphin na epe aleka Emmanuel Shadari biso nyonso to sa campagne posa na biso ezaki Emmanuel Shadari aleka mais c'est ce que Dieu a voulu hein? C'est Félix Antoine Tshisekedi qui est président de la République aujourd'hui donc ceux qui bino baolo baya zo bongisa comme président est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et c'est ce que Dieu a prévu. Ce qui nous a amené à prévoir ango, ako kangango azate. Si c'est seulement Bilobé là, je suis désolé hein. Non ça la débattre. Maman Gel, qu'est-ce que maman lui va encore offrir dans sa casquette? Il y a épouse, il y a ex-président de la République. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a encore à offrir? C'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes à tout moment la action tout est-ce qu'il y a encore des choses où maman lui va envisager peut-être dans 5 ou 10 ans au sala pour la population congolaise? Bon, Dieu nous prête vie hein. Toza ONG comme j'ai toujours dit, ba action na biso ezaka na cadre social, tozo continuer ko songa bateau, tozo continuer ko accompagner ba konzina biso mboka en résolvant des petites questions autokoki ndenge tosali awa na campagne ndenge pe tozo kende Kamituga parce que tozo kende zanzela difficile hein? N'importe qui a kozwa risque wanate donc yi andimi alobi bon c'est difficile allons-y quand même bande kona biso baza kuna hein baza na posa ba mona kabiso tokei tokosala action kuna lobi to ebite nzambe ya ko orienter biso wapi parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances et du souffle de vie faut tozala na bomo ya ta tosali ba projet soki tokufi donc que Dieu nous prête vie et nous accorde la faveur et la grâce et la santé malamu pour continuer à œuvre na biso zaka social politique te boze la biso na terrain politique. Alors si c'est émission dans la question polémique pendant 18 ans vous sera makabo biso te pona. Pendant 18 ans otalaka biso te pona nini? Po tozaki ka ko sala. Lokolo otalaki biso te nde oyebite na otindelo ba retro na nga nyonso. Voilà. Comme ça au talak. Merci beaucoup, Maman Gel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions très heureux à Alanayo, dans le plateau, pour nous répondre à ma question. J'espère qu'elle a satisfait. En tout cas, Limbisanga Baoyo na frotté, so qui est na Chubio, Limbisanga, Tozaba Nzambe, mais pour ça, Nanga na communiqué, na apaiser un peu, hein. Na pesi mbote na maman na biso première dame maman Denise Nyakero na papa Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi. Ce n'est pas facile place wana mais nzambe apesa bino ka makasi bolonga. Très bien. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Là je dis merci à l'équipe technique pour ceux qui permettent de réaliser l'émission de l'eau. Je vois papa Damien Dimonekene, Trésor Kapangu, Nestor Poussapoussa sur la biso technique. Et merci Nabino Nyo sur abonné à la voix du peuple, nos abonnés vous et retard l'émission, vos commentaires, toujours c'est dans mon assez, toujours dans vos commentaires, au moins vous apporter réflexion pour la site. Bon, voilà tout le monde, mais sinon nous disons merci et tout le monde année prochainement dans différentes choses. Merci, bye.